faire soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aller kodoter? Alors monsieur Papi pourrait être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Merci à l'Elondeko ezali na kokanisa bandeko na biso bawa. Le 19 janvier 2015 bana kisasa pe bana Congo bilenge ya lolenge nyoso ya basi pe mibali ba étudiant ya ISTA ya campus ya université ya Congo bakitaki na nzela pona koloba non pona koboya mobeko oyo majorité kabiliste bakitisaki na parlement po ete élection présidentielle et ça la lisusu te po ete recensement et bandana liboso si ma recensement de to ya kosala élection présidentielle to mobeko wana lingaki ko violer to ko botola ba congolais droit na bango ya vote nde yango bana Congo bakitaki na nzela na limemia nyoso na kimia nyoso pona koloba ete mobeko wana elongwa na parlement po ete tolingi ba élection na septembre 2016. Malheureusement ba policiers, ba militaires, ba garde républicaine, ba bimi, ba bomi, ba torturé, ba lever ba congolaises pe ba congolais mokolo yewana. Yango to yele lo biso bandeko ya dynamique opposition ba to lingomba ya politique oyo et ça qui organisation ya masolo yewana to marche yewana to ye pona ko kansa bandeko wana oyebete sika to ko lo bandeko motomi ke sala pasi ba mame belé ba komi ba veve mibali na ba kufaki le 19 janvier 2015 ba ne belé ba komi ba orphelin ba tanga société pour papa na bango na ba mama na bango ba kufaki likolo ya nini kaka pona ko réclamer droit de vote lolenge moko marche moko amona sala makina États-Unis e pa ndeko na biso Martin Luther King pona ko luka droit de vote ya ba américain lolenge moko ba congolais ba bimaki le 19 janvier 2015 pona ko luka droit de vote peut-être okoki ko pimela peuple nyos kasi droit na ye ya ko voter te yango monete ADD Congo parti na biso e kambami na autorité mo na biso mo na mboka Chalupa ngai moko prince penge toyena ba mama pe ba papa pona ko kanisa mokolo ye wana ezali pasi mais sikawa batuti fo baye baete soki le to comme même na Senko ezali peut être yayi des jeunes yayi des parents oh lelo ba ko sofi ba musu ba